Mais hydrogène, nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux jours. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Gen, tolobe la vie. Papi Gen, tolobe la vie. Ouais, tu n'as pas Papi Gen, tolobe la vie. Dans la Papi Gen, tu n'as pas dit comment les générateurs de pluie, beau et élégant, sans coopérant. Donc voilà, c'est pour toi. Nazala Monina na hotel. Nazala Monina na hotel. Yasuka, Nazala Monina na hotel. Donc comprendre, si vous pouvez comprendre tout le Papi Gen. Nazala Monina na hotel. À suivre. Nazalaka moninga na hotel. Et puis n'a tigala jamais qu'on zala moninga na yo. Humilité, simplicité, c'est moi, Zaïrois. Tolobe la vie, monde entier. Site. Voilà. Merci Nabino tout. Bandeko boza ko s'abonner na Tolobe la vie. Merci. Oyo penan baza ba abonner na bisote. Bo s'abonner massivement na Tolobe la vie officielle. Awa toza na Munich, précisément en Allemagne. En Allemagne, précisément na Munich. Voilà. Bayamba Kibiso na Théon Tsumbu. Yo aza mpanzi na ngai ya Théodore Ntsumbu. Donc Théon Tsumbu aza mutu moko na yebi ko tuté. Voilà, donc toza na zina go de makulusu toyaki enterrement il y a moi na biso Yannick fils aîné à Washington oya tika kibiso moi mikoleleki. Alors enterrement na ezalaki awa na Munich toyaki vraiment il écrit très bien. En tout cas, courage à la famille. Baloba tolela bato baza kolela biso toyaki pe awa pona to participer plutôt les lisa bande ko biso baza kolela tolela elongo et vraiment il est qui très bien. Nzambe azaki na contrôle, il y avait des émotions mais bon voilà Nzambe azalaki parce que les anzela na biso nyos tout benga mato le kanzela wana ata mwana muke ba mort ne ba kufaka mwana kuta boy na ba mort ne ba kufaka c'est-à-dire mwana kuta botami bo mbala moko aleki. Donc voilà, il faut liwango pe qui passe tout comme colonie on a la sens que famille ouais bah que biso tout au kufa na biso en tout cas courage et belé à la famille. Voilà, merci également à Batunyo so batelaki biso compagnie et na tambola ki na zali na ba Basel na zali na ba Suisse mboka ya ba Papicho Dedas. Papicho Dedas merci na yo ba Big Ntsumbu merci et merci également na Emile Bamba de Zurich. Ah, Emile Bamba de Zurich. Oumela, Emile Oumela solo. Voilà, donc, Naza, lelo na bakulu tunangai. Na droite, Naza na zinago de makulusu. Ah, Naza na Théon Tsumbu. Na kutana bango pour na tomi kosola pour un sujet très important. Topé saramo ba mayele na biso. Bon, ezamuna mutakoloba ndenge zalaka. Sujet absolument lelo za nini? Pour na nini mabala eza ko vanda tena poto. Yo pour na biso. Tu as commentaire nandenge na yo aweza te kino olobaki mabete aweza chape makanisa ndeno po ogocha mayele balekeli na mayele ogocha mayele ngozo ndeni balekeli yo na ngo epe bebisi makamnyostu. Voilà la bandina nuna ya Théon Tsumbu. Bonjour ya Papi Gen Tolobe la vie. Merci de nous avoir recevoir ici à Munich. Franchement côté biso bien dans mon thème. Il y a pas de problème, on est ensemble. On est ensemble, c'est la famille, quoi. Voilà. Lui, c'est Théon Tsumbu. Zinago de Makulus, l'artiste. Zinago, bonjour. Oui, bonjour, Papi Gen. Boni, ça va hein? Oui, ça va. Il peut voyager les gars bien. Oui, voyager l'équipe bien. Et puis, m'a rempli Toyaki à l'équipe bien. Et puis, enterré l'équipe bien, m'a rempli l'équipe bien. Pour la salle, c'était bien. Et puis c'est la deuxième fois dans la ville Namboko yo atu na moni on Namboko mon propre neti Suisse kaka. Voilà, dans une côté Suisse ngana outi France tu es sur l'Allemagne mboka ba Théon Tsumbu mboka ya ba Evala Evala big up
evala na minikawa evala garçon moko bien nana ngolo ba evala za mutu mabe nana koloba evala za mutu mabe na minikawa etika ni bela bongo nana ngolo koloba evala za mutu mabe na miniki alors sujet la biso de l'autre zone de la sur pour ni mabale za kovanda te pour ni ba comportement oyo pour ni déjà pour na yo point de vue les gozani mabala za kovanda te pour ni la photo. Bon, c'est un bon sujet. En tout cas, tout le temps on dirait que mabala ils ont vendu na poto parce que déjà tout au Afrique, tous on a un projet, n'attend l'équipe biso mibali to komi koto yo photo bala, tous au lukapé basi akobala et ba mama pe ba comme pe ba courageuse, bazo apé na banzela na bango. Bazo yape ba ya koluka pe ba vie na ndenge na bango. Alors mutuna mutazo na ba projet na yi surtout ba mama bazo ya na ba projet na bango mais okuta na pe na mobali moko bovandi mais soki pe projet wana izo kokisa mate oyo ya mama oyo azana besoin nango omona mama akoluka tout le temps ye akokisa projet na ye. Alors que libala ezali ke bokutani na mwasi na mobali bosangani bokomi mutu moko nata bokomi mutu moko sikoyo ba projet pe sangani bo discuter na mobali o bokutani bo yo yena ba projet na yo boye mobali pa yena ba projet na ye boye mais bosangisi makanisi et puis botambola longo mais ba erreur mo ezala ke erreur mo ba mama donc projet na ye oyo ya kanisa kido yango wana ka faut salema. Alors que mobali azana kati ya projet wana te alors et aussi ngaka que moyen bo vanda ezate omoni ke batumi bale batambola nzela moko te soki ba yokanite et suka ka bongo voilà on a koloba pour l'instant. Alors si nako de makulusu pour na yo mabala souvent te na poto pour na nini pour na yo pour ngai mabala izo vanda te na poto pour na on dirait ba mère na bandako tozala na bango on dirait bazo zala neti na moi qui teti moko ezozala na bango siko mobali peta ngotala ki mais mère azolinga ndako ekoma neti pena ya ye donc ba ben compréhension wana voilà yango nde mutu so vandisa pena ndako te mère pelem so lobi na ye et mon mère a comprendre ya mitia la place na ya ki mère a kita moi moké ba mère bazo buta trop quoi et puis bisope mibali tout ça va droite ozo mona pena minga na za roi mendenge ni muto yo azo butela nga boye donc je pense babilo ko wana ndi yango zo vendre ça pena mabala te quoi mais biso to bi ke na Afrique chef de famille zalaka mobali chef de famille mobali. Mais la pote on dirait un moment yo mo sentir blague couple on dirait moumi ne bnem ta la chef. N'importe ce que ça vous remarquez on peut déjà. Oui ezande wana surtout dès que na biso awa. Eza mwasinde mutaka na tête à famille. Mwasinde ba tchape na mwasi na première position. Après mobali aye kozana na dernière position. Alors que ba pisika to uti eza le contraire. Donc moyen simba ezate alors natango ba mama bayaka koto yo s'occuper à côté classe na classe kuna ba otangisa ye ba biloko wana ba droit na ye ba otangisa ba droit na ye et puis bazo episa pe que soki mobali bozo kanate en tout cas za no femme seule et puis on continue vie na yo là pour que so bana bazali ozwa no bambongo et tout ba pession ndako ba ofutelo ndako do voilà quoi donc ba mama pe sikoyo bazui gros dos et puis bah on a bien mais après nasima na moi si na mobali après moko ayaka ko regretter donc c'est un peu ça quoi mais si na ko siko yo lobi ke ba maman na biso essaie ba femme na biso mingi mutu makasi yango biso toza reprocher quelque part te mutu makasi yango poya comme mutu makasi bongo est-ce que zalaka bongo to ba comportement super mobile celle qui ya comme mutu makasi Kandengi te ya lobi wana donc au moni ba pesa vraiment avantage moko boy sikoyo na ba avantage ba pesa bango ango ebele pe
on dirait à partir de l'avantage Joana bah comme il balola ngo comme une colonisation quoi vous en andaku aibi avantage nae et puis à comment mekamale malembe aba no coloniser yo malembe même ata yo mon zomona mais mère a dit boyete mais mère on dirait comment changer moi moké et puis ils ont continué yo pe sokoza ki dit botiki ka ndengwana et comme il pena bah comment coloniser au penako ozomona donc on peut comprendre rango voilà il y a un bas les ont vendaté ils ont vendaté mais c'est quoi reproche côté ba papa pour na yo ba papa c'est comment bien na ngani on a ba papa penza bo ba papa pi ba moi ma bien na bango mais on dirait koto ya ba mère l'équipe trop quoi ba maman bo skizenga quoi koto na bino on dirait bino penza mutu bozo tia biso na ba citation moko ya moto ko kufa omoni comédien kufi na Paris wana voilà papi gen na matanga to uti petit na biso ya uti Belgique bo solo la kinaye ta bo solo la ne ka ba sijo yo alobi ya mingi na pesi mbote place azali quoi voilà alobi ya mingi a voyager mer na sima agi déjà na boule a kotita mobali na ndako donc il tanga uti voyage tanga zo zonga ka bo mer donc sa message ni na mutu wana libali ekufi ozomona donc ma mère ba komi na ba position moko bo doser na non quoi to ça peut bande ko na bino kaka Tontumbu ngana ko ça suppose na yo banani oyo baza ça dire quelque part to lo baké bato babala mindele est-ce que na ko bala mindele pe bakuta na pe na makamba bon bon na obala mindele oboni mwasi azaka mwasi aza mundele mutu mundu asiatique bazaka nenge moko ozomona mwasi a raisonnaka nenge moko donc mais est-ce que bato babala mindele bamona pe makambo ouais bien sûr bamona rango ah bon ouais bien sûr bamona rango parce que il y a différence à deux cultures biso to la culture africaine et puis bango baza na culture moto ba européenne alors na place wana sikoyo ozomona soki kaka moi faut pas donc et aussi mbaté il faut kaka moi sina mobali dialogue ezala bo vanda bo solola to tambola ndenge nini no biso epa na biso donc ezaka pondu bango babino biso epa na biso ezaka lipa bon kasi to sangisango kaka le pondu on peut na lipa to lia mais non te ngai na ndenge na nga na diaka pondu kaka na kwanga bon on peut mso akoloba nga na diaka lipa kaka na steak bon la différence en tant que les autres déjà na kata ndako epesa mobulu et puis na kota nanu na sujet oyo tunaki ndeko de Rosinako bon biso lipe to kana ba part na biso pour ezape na mibali ozomona ke donc parler ko tezo le belérien donc biloko ezanga ezala do etaliété akipanda côté et puis azo bima na ye donc voilà, alors moi c'est ce qu'on attend, on va regret bandi, donc ils ont continué, ils ont loba, ils ont kate, allez. Il y a un peu benda, il y a un peu belen, pour moi si il y a un peu lingate, mubali, oh ya, ce qu'on va kabolaka, so ene, bien mon ara mubali, ils ont sérieuxté, ils ont bima, ils ont yoka, qui a non, babuna qui est côté na kuna, et les arabienté, pour moi c'est venu le qu'on a lingangote. Donc on a les amours par mot pour la mission. Alors si on comprend aussi que bateau à bala mindele. Est-ce que beaucoup t'appellent makambo bateau à bali ba congolaise, bateau à bali ba bon à trouver la communauté na biso. Est-ce que beaucoup t'appellent makambo bateau à bali ba congolaise, bateau à bali mindele pour na yo? Oui, bakuta nango mais je pense exactement ndengi mon côté na entre biso na biso quoi. Mundelo au mona ki eza pe na ndengi mon côté quoi. Mundela za ndenge. O mundelo au mona ba biloko ebele azana e bien quoi. Voilà. Beaucoup ça rappelle mususu bobimi voilà, somi moi koka na yo, yé pas somi moi koka na ye. Mais quand on a biso on est exemple na pe ici quoi. Quand on a biso ezalaka mingi
mais azotalaka mobali. Mais moi c'est mon les apena yo bimisi moi 10 pour un café, il pas bimisi 10. Mais quand on a vu ça rapidement sans cynique quoi. Donc yo va faut bimisa. Donc mais écoute na mutuna yebi bien mende bo bimi wana ya bimisa n'est rien. Mais quand on les a raté au moins apena yo bimisi 10, il pas bimisi 10. Donc quand on a mindele na quand on a vu ça en tout cas je pense c'est apena ndengi mon côté quoi. Moi mo que c'est mes amis mon quoi. Si vous avez une politesse pour nous, comment on poli pour nous? Et puis une politesse, on va sentir que net de bien que côté mon amoni, na utena boli bisanga femme mon amona qui pena un poli mo ya ko sara na te mboko. Donc poli mo donc on a senti na no oyo o pena dans na mitu na sa moté on a vu ah est-ce que o pena est-ce que o pena a ko vendre sa mobali pena ndako parce que toute l'éducation pas basse normalement. Est-ce que vous avez on va donc pas éduquer bon impolitesse sur le point. Écoute après. Bon, aux hommes d'abord de le bien ouais. Mobali ceux qui a déconné trop moi si après à comité tu après à comme ça la nene à lingi. Wana isa un et de deux moi ça n'a pas projet na mutu. Natango aye siko eloko oyo linga te obiki mboto tambola boye ananda ko ngala lingi boyete na lingi boyete to tambola bien boye mais natango siko azana ba projet na mutu natango alingi siko yoke do bokabwana en tout cas ko sala siko ba makambo oyo linga te a sala siko makambo oyo yo linga te po yo bana ko silika et puis et pelisa moto quoi donc mingi ezaka ndenge wana mpona bamama soki yo olingaka te ke na ntango yo ozoloba ye mpe aloba bon sikoyo bana osala yango sikoyo omona sikoyo akomi vrai mpoli donc ndenge wana et puis sikoyo eloko moko mosusu na bacommunauté na biso eti kaka ndenge ozoloba wana toleki kote mo topeye mo baplan na biso mais moi blague mo boye mais impolitesse mo tokutani nango donc non incroyable ndao boudé au vis-à-vis boy mais tout à yo teka biloko batu baye ko somba mais non ozo wanga no na ebiete oh mama deuxième muke et puis ce qu'on attend tozo yape biso zo ki choc to lobeli yango boye non il y a qu'on a zané quand n'ingue wana attaque au que somba biloko zané quand n'ingue wana mais ça bien te pour ba o nde biso tozo ya tozo ko tsambomo alors siko yo siko soki yo bandi ko sala ba biloko n'ingue wana donc na dona ndako na yo eza pire voilà vous êtes un sujet mususu un sujet mususu mais un sujet très important ba ndeko belo bazara na exotique bolimbisa biso mais surtout il y a basi moi une politesse à la makasi na bitso ba mona on dirait ba komi on dirait son des autant en exotique et c'est exotique arrête autant pose bénéfice c'est-à-dire fongana na somba pour yo zo moi au bomba moi nini pour mais au constater que non yo za supérieur parce que toi somba kwanga to somba to somba to zo ka bien mais to zo ko somba on peut comprendre donc quand on a moins respect à la pona mona mingi ba exotique ba to moi ba maman nganda ba maman nini bazala moi maman ba resto côté ba resto bazala na moi politesse mon mère mon boy moi moins politesse maintenant on sentit là que non on dirait donc deux heures au lia ka au félé pas naé quoi quand on a maintenant pour nous stopper impolitesse la base nanda ko pour nous qu'est-ce qu'il faut faire c'est-à-dire pour nous protéger ma balle na biso qu'est-ce qu'il faut faire pour nous pour ngai bon soko lingi bien ka bovana na moi c'est ango soko lingi voilà soko lingi yo lingi bovana na ye comment ça ka ko ya lingi yo na sa moté mozo mona ngo yango te mais bon o tala ka oui o comment éviter non kaka non mais sinako yo sala o ya lingi sikoyo mais parce que comment éviter o comment na ko éviter o lo basute o zo lo basute mais so basute o kufa kwa jani fa ile kufa kaka ndenge otoloba papi gen matango to uti mutu oya ute na Belgique tango bozo solo ana yenga na zaki wana zo yoka ndengi azo solo ana yo aibisa ko bien abi oui
Et comment il a un niveau, on a comprendre bien que mère, on dirait, alingi nga soulte. Mais, nazo forcément mouké, na bandela, na lukasu mususu, na bandela, na mikiti si benza, pour tous années kara bien. Mais, a meminga pena, tina mir pena, après na kraka ki pena na koki soulte, quoi. Vous donc, voilà. Au sein de moi, tout le monde qui est bien. Mais si on continue à le comportement, on a un petit peu de pour te protéger. Et le Rwanda comment? Avant que le pire Rwanda comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a ça là. Oui, il y a ça là. Mon papa m'a dit c'est continuer pour bima ou il peut kende non kaka. Comme ça, vous évitez. Et là, comme je suis continue à papi gain, ma mère va comme un comportement monco ou on dit ma penza ou le barano souté au vanda no kaka. Il y a des gens pour nous protéger, et ça dit qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, pour Nangaï, on a déjà et ça le coup la mutaro tongandako. Sur les fondations ils amabe. En tout cas, ndakuna likolo moi tongama bien exacté. Et en plus Bible ezol wana biso peke qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors donc Bible ezol wana biso kaka qui cherche trouve. Donc il faut qu'on look bien, pour nous wana ba posa nzoto ko tambusa na makanisi ko tala ko étudier. Oyo penda est-ce qu'akoki bon côté yo mabena ye wana est-ce qu'on a pas supporté ngo et puis voilà quoi donc on s'étudie parce que yep a quoi étudier yo ceux qui au monique que ça va bon en tout cas au bimi si les loba sur les bimi bon solo li ceux qui au monique que ça va en tout cas bon bandi sikoyo boye bana mais talaka toza batu. Moi, c'est pas un bon caractère na yamabe, comme Mbali pas un bon caractère na yamabe. Mais n'attend aussi koyo, en tout cas bozo ou mela. Nyo soto yamabe bomba na kai bima kaka. Ne n'attend boye bana siko so bo moni que ça va. Bo s'engager, en tout cas bo s'engager. Ceux qui bo moni que moyen exacté. Donc côté yamabe l'équipe mingi, côté yamabe l'équipe mingi. En tout cas comme moi si comme peut Mbali, accord ba que non. En tout cas ils a bien été s'engager. Est-ce que pour ça nous autres peut continuer d'ailleurs ça la fausse? Pardon? Pour ça nous autres peut continuer d'après monter ça la. Mais bien sûr, si on joue à pour ça nous autres aussi les bossos. Donc au bout qui déjà marche, surtout il y a choix. Parce que bon, banaba démission, on attend aussi que boye bani banzoto. Et après ce qui est une politique, c'est m'appelle Awana. Parce qu'il y a des bio. Il y a des billets. Mais ils ont péquissaté que boye banapé. Ils ont parce que nous surtout on a des anakati à cause de la choix. Mais choix nous faut voir d'abord le cœur, le comportement, le caractère. Et puis boké les bosso. Nous n'attendons pas et puis boye banipé banzoto parce que on a le numéro 42, va payer sur 40 dans mais ça fait juste soi. Mais vous avez un choix. Si nous comprenons est-ce que pour ça nous te paye un peu les appels na ça dit on s'appelle choix ma b mais c'est ma pour l'anda qui nous autres on ça les choix. Oui, mais pour ça nous autres bon, biso bali mingi zalaka. Comportement que tu comportement mais aux autres, oh, il est petit dans un accord, mon va bien. Voilà. Donc, quand il y a un accord, voilà. Pour ça, nous autres, mon bimango, mais les gens là, donc, c'est impossible. Mais, il y a les lire pour nous autres, on est habillés. D'autres, pour ça, nous autres, voilà. Donc, Zalaki, moi, partage mon bouquet, Zalaki, n'a pas connu tout le monde. Nabi que tu reçois tant pour na bofongo ya bofongo le logo eza base na biso awa parce que ndé balobi ndé ya to ya lobi awa c'est eux qui trouvent une femme trouve le bonheur donc
c'est-à-dire na mutu il faut bala faut za la moi c'est ndako mais quelle femme donc on se trouve bête à seta makambo yo to yebi pourquoi tout ça là bêtement vaguement aussi mais tout ça là vraiment pour na tout le solution na il faut bakini ko tapena na kati ya mabala na biso parce que na tout monde vidéo mo wana on rebela ngo je crois que tout à l'heure on a sabino pe vidéo wana voilà donc bato maintenant yambi bomo na oyo baza ba langa nzembo ce sont des artistes et musiciens bato yo bayembaka na basi bomo na ba nzembo na bona cha ngona basuka émission bato balanda biso to de la vie ba mona ka chaque émission na chaka ba nzembo na bango alors projet ezandenge nini bomeka no website boyesa bato parce que beaucoup tani bona bi ke beaucoup tani pambate c'est que eloko mo ya préparation ezali projet ezali na si wana na ko pesa malobe pa de sinako projet bon projet ezali tokozwa nzembo moko yanga bato balandaka tolobela vie bayebi yango donc titre astray et puis tokozwa mpe nzembo moko ya frère nanga Théo ye pa kotia nzembo na ye mpe papi ge na alekisa yango mpe mingi na bémission quoi diana sumu voilà donc be nzembo wana yango nde tokokota nango studio mais studio tokokota na Paris voilà donc makambo tout ekozala maboko ya papi ge na parti ya Paris kuna contact ya bamisien nini yango tokozwa baguitariste nini studio nini tokokota tout wana ekozala maboko ya papi ge quoi donc so obinga papi ge pour un projet oyo akoyebisa bino nyonso tout quoi mais tout solo lui déjà je pense ba mo ezoya tokobandango déjà malembe quoi voilà en tout cas merci na bino na habité le basuka zani plutôt 6 émission. Bon vraiment le basuka ça va en mode hein le basuka ezali que en tout cas ba couple bo tenir bon parce qu'ils a facilité pour na ko tambola ba tumi balé alors donc surtout vraiment na zone vraiment à cœur ouvert et ça le sambo parce que couple so bo associé nzambe na kati et qui dara toujours bien mais attention so associé pasteur donc OK côté mabe dans le but que va passer nous tout baza mabe mais so bo associé pasteur pas pasteur aza mutu donc ndenge wana quoi alors na ko pesa pe numéro donc oyo landi biso alingi abenga donc numéro na ngai ezali plus 49 152 101 86 538 donc voilà yango wana bambote na ngai epa Diana Sumbu, Glody Maya Sumbu, Brigitte Maya, bambote na ngai ezali epa ya DJ Kisalu, voilà quoi, Charmante, donc bino surtout oyo bayebi ngai bambote na bino ya mingi zina de makulusu oui ngai mbote na pesa nazo encourager kaka Washington grand pays voilà zala toujours kama kasi oui na situ na soki na komi ba Genève kuna na kobenga yo susu pona yeba santé famille voilà donc mbote na ngai na kopesa de sumzo mbote na kopesa Ami Eliano Mbote, na kopesa Zimbabwe Mbote, na kopesa Colonel Freddy Lumbuenadio Mbote, et puis tout au balandaranga, en tout cas la PCP Bino Mbote, et puis voilà quoi. Donc Banamai, tout ça bien, tout ça la montée m'a bien quoi, tout ça la moi bien quoi. Oui. La bossa inte Chideric Tamba. Ok, voilà. Merci aussi Nabato Bibiso Awa, Namboka Oyo, sans oublier Théo Ntsumbu. Merci encore à Evala. Evala en tout cas, voilà, Washington toujours Yoyebi, Zénith. Ami de longue date, la bossa nioté. Fiba Menga. Ami de longue date. Voilà. Fiba Menga, voilà, en tout cas. Capella, Dolidos Capella. Voilà. Paris. De mon perso. Des fois, allez, tout ça, bongo, botika madame. La suite, Ndetolobaka, au prochain numéro. Bye bye. Titoko. Tout si c'est la biseau. Tout si c'est la biseau. Tout gagné sur le temps. 12 heures.
Kaka papa kolera Diana Saïdjens na mama Jetou Fifi Landu Oni basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele Lelo Ngai na lalite mosala seko banza yo Utotika ngai na koma na ngai mwana mawa Salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana Bolingo Oyo pesanga ekomisanga denge Uta na lula yo na koma seko reve Ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo Pour la première fois na mona yo na lova yo Coup de foudre beta motema nanga Ya dada dubwe Diana na ngai Mabena sala yo boya kolimbisa ngai Nesiko pardonne yo préféré yo sanctionne ngai Nakosuka wapi no lenge komyo memela ngai DJ Kisalou, 100, Chideric Tamba, 4 saisons. Tangwa bomwana esi elekake Oni okanda lokola kake S'il te plaît songisa bolingo Omotema nangezo se nye Manda mandalala Libasa nanga kade Mama Anina na Deborah Yana sumbu na zobanga nanga déception Soki moye ezali osala ta confession Wana moi bambanda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dansi ya Tusevo Shika Malamba Mama Bibi Nzazanoa Diana eskazo ye bandenge na zo souffri Nata mwa kolala ndenge na zo senti Molingongo ya tindinga pena conclure Na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène na Nono Sumbu Diana Sumbu na komyo banga nanga Soki moye ezali yo salata Wana moyiba banda basalela yo promotion Wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga Ami de longue date Kesha Les grands déclarants Gabi Tem Mama Lumba Julien Niatier Merci Zedek Maman Jolie Madame Aimé Namokola ngoya suka yana tango toka mwanaki Liloba na ngaya talo ngana lingaka yo Ubwaki wapye Jana bolingo na nga ubwaki wapye Bolingo ya bomwana jana ubwaki wapye Ulrich Tondo Yakatobi na rumba Déclarant Malela Willy Commune Magnès Sarida Diana Sumbu Mère Chantal Grâce Bafouka à Paris DMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Felipe Omengoé na Iran Prince Munga Yoka
awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwana eleki omekana nomekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala en Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga ekomane tumbu banyango boyoka basheri ya poto bachange modele balingi konyokolo moninga kolingaka na ye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo oyo ya komplike amore ya miso nakoka te bomwana eleki omekana nomekola mama sheri na butu na loti yo lokuta eleki yo sheri ya munu mama tala ngai wayo mobali nakomi kokondo nawe mama. La Fireze na Yverdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzombo, Simon Gomes Bamba le Montronon, Yoka Maiko. Vraiment la limité, palana les vivos, la montée malacole, la sala aux zonga. Vraiment la limité, palana les vivos, la montée malacole, la sala aux zonga. Sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pi Mokutu Naki vraiment nandimi te palana lelego nga motema nakole la sala ozonga. Sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te